Ngai nde princesse Mobutu Makumu Tatu na lobi Pasteur Konde. Azalaki camarade ya Kabila le père. Bazaki ne na Zamba. Si babimi ake Braza. Abani ko samba na bima. Après aluke loko moko mi se déguisé pa kota na Congo atie église ya Liloba. Konde nenga zana za Rwandais. Et puis hier muta kota fidèle awa Pasteur Konde mi se déguisé le quoi Pasteur nda fanzwana. Pasteur Konde oyo église Liloba batu ba ko lataka photo na ye wana aza Rwandais. Aza ya penza na famille aza famille te. Aza Rwandais aza Rwandais mais akola na Katanga. Pasteur Konde aza camarade ya Kabila le père. Nde basala ke loko na baoluka ndeni ba okota na kuko aye Brazzaville aza osamba na bima azui mwasi na zakane na ndaku na ye après azui asale loko moko ami se déguiser pour akota nango aza Rwandais aza kofana mingi na do azaki camarade ya Kabila le père ndenge aza wana asolana Kagame ne boluka ba rebelle ya solana Kagame ndenge akenda ba tourner ne so solana Kagame bien azui pe aza pe na courage poto tikela bango mboko loko ba potaki Mobutu buzoba ya kasi biso na ba koko na Mobutu na ba population apota biso buzoba azupe espace ya sombi awa bia osala stade ya nini Mobutu dina baza ki docteur dina bala za ki prophète oazo prophétiser pour na solo mais qui seke da komo sakana batu azwa tante toza na réunion asali biso réunion azuba $200 $500 pesi biso azwa ta ya osola na mutu moko et puis ba ba ke moni ndoki ya mwasi eza makasi on papa na banzo ba likuta vert ngabi tumba na ko sisa mpona ko kebe pa nanga to sololi na ye po nyonso ne za kiseki dinda luki so makambo oyo to ke to sololi na ye to luki ndenga ko négocier po to boye makile tanga soki alinga kite azwa ki ba asaki ba contrat lokuta po ani po makambo nyonso tuti nanga sika ali boma te kiseki dinda luki yango na ko sa population na peuple na ngana na groupement na ko sa ke bokita mai te po so ba kiti bokiti mai ngando kanga mutu obia olia mutu na boki mbela po na saini na moni no nazala ba koinanga na boko la ba koinanga nde na yabo na butu nazala ba koinanga nde na yabo komona nya za pemena mena na koinanga za soda na ko soko ye na butu ba kozwa yo nazala ba koinanga na boko la ka bango lesa bango te na ko yesa bango ke ba koinanga ba zoleza bo moni koto kuna zamba na mutu akota so so ko kuna ko ekangeli fo chanani chef coutumier aliaka mutu te chef coutumier amona ka makambo oyo ezoleka na mboka mais bomo ndabiso makambo kuna ese bandeko ba ko ndoko makuna ba pesi biso mbongo te tunga femba pesi nga makumu tatu apesi nga mbongo te na kuma na kende mais bino boleli bembongo ndenge papa to lingi mbongo koko pona kolanda bembongo député ba olia mbongo na ba ministre ba olia mbongo biso to lo batene tinga makungu na tiki ba nanga na kei kuna ba manyima ozoka ba manyima bazakande ozobeta masasi ba osani bazoya. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV. Boali kolandanga wabino les grands bokatiers chef nzamba nzamba yangwe bolole mosenzi moto makolongulu moto ete Bangkok babenga ponete ko tombolete culture ya mboka na biso pe masolo mboka na biso alibe malamu mingi awete na Congo Winner Television. Na kota sabino te bana membre to ali kolobele te mingi makambo te za korinier makambo te za kondongba te na o etali balingomba na biso beglise na biso to kota te na beglise to kotambla to ebete pasteur oyo azali bokoma pasteur to ebi oyo kuna za bometu lelo to za kolobele te na makambo etali Pasteur Konde église Liloba mingi to ko eba Liloba origine Pasteur Konde to alibe ko eba ngote yango na lina moko oyo pe mona Bangkoko oyo pe yebi pe mwa bwanya wana mwa mayele wana ete Bangkoko bapesa na akoloba be liboso na bino to kotondola na bino basolo kitoko makambo kitoko be malamu wana boali kolanda wana na pesi ete mbote na Paris moteta kolanda ngai mama Litimbi ali wana kolanda ngai na bosani tete kuna na Suisse Afonso ali wana kolanda ngai na pesi obembote mingi na pesi ete bala nyoto ya chafu nzamba nzamba les grands bokatier yangwe mosenzi awo ete tozali ete na Congo Winner bana membre partager liker pe beta pe pelolo pe kende kuna s'abonner eli makamakasi toko beta vraiment solo o etali bon koko na biso pe bonzambe na biso losamo na biso ndenge elibe koleka malamu na ko présenter émission nga na ko sengete na sima ya matalatala kuna Montréal o ete zali wana mon cordon ali wana ko benda be matalatala ndeto so la be malamu mbote princesse mbote na pesi bino mbote mingi na bakoko princesse bandeko ba kolanda biso komo no benani komo na princesse Mobutu Makumu Tatu princesse Mobutu Makumu Tatu Mobutu bana ba kolanda biso ozabe mokonzi ya mboka ni naza chef coutumier
na nord ubangi na nord ubangi toza na deux groupement bangwandi biso toza babale toza lokwa balibinza toza bato ya mai donc toza naza chef coutumier ya lisala chef coutumier lisala bokonzi yango ozwaka yango beboni eleka beboni bokonzi wana na ntango ozalaki be mwana moke ou bien ndeni babandaki koprepare bien mpona biso na bandulu bokonzi ekenda kote ya bana kasi mais kote na bino bokonzi ekenda kote botata na koyeba te ekenda be lolingi boni papa na nga aza mongwandi me nazwa bokonzi epa bamama na nga donc noko na nga banona 7 ntango piage esalemi nga kutu piage ekutanga na gwado te papa akimisa nga avant nakenda fana na koko na nga banona 7 wana nde ntango akufi asali nga remise noko na nga asala nga remise ntango nazali na ba 13 banona 7 te maki eza charge na banda okoka te nde nasimisaki mpa noko na nga ntango nakeli bana na nga na bangi na fandi Cameroun ntango na yo zonga epuis papa noko na nga apesi nga kanda naza minere na groupement na nga bato bakomi kokuta este ta mosusu bapesi 500 bakoti basali musala or basali musala diama bakina nde nabengi peuple nga bite ezongisa bokonzi na nga ye moko aboyaki mpenza monument wana liboso aza te nayebisenga binoko mo nde mwana liboso akei mpo nayebi soki naza kanda na yozwa bokonzi na nga siko so boyi loko oza na bango 12 na okabola bango na ozwa 6 na olia olia bango soko olie bango nde ozwi nini ozwi bokonzi nakozwa bokonzi te mpo eza eloko nesi nasimbisi ye ntango na ya ozwa boye nalongwe mwana liboso naomoni alongwe mwana liboso loko oza na bango 12 na okaba bango katikati nazwi 6 ya na bombi bango epa na nga ntango amoni bongo nde asangisi bato azwi bokonzi asani azongiseli nga nabimaki kutu koluka bapartenere lokwa bato ya biso baza moteya mabe bafana na bango donc naza groupement naza na 16 village na village moko naza na kumu naza na adjoint naza na kapita naza na adjoint donc zwi 4 fois 16 bafumu baza nsima na nga oyo nga na ogere bango yali bongo bana membre balandi ya Winner Télévision Congo Winner Télévision lolenge ete tokotondolaka bino masolo etali culture ya mboka na biso mpe mabini ya mboka na biso nga bino le grand bokatier chef nzamba nzamba yangwe mosenzi moto ya makolungulu bolole tozana tokotalisaka bino makambo ya kitoko princesse lolenge ndenge osalaki bongo ndenge ozwaki bongo tokomona bandeko bakolanda biso bakotala bino kuna na mboka na bino bosambelaka te ntango na biso ke nzambe aza likolo na se eza bakoko naoboya teke nzambe azali nzambe aza soko oke memi na pepe bato ya katoliki basala milimo mawa bazokanisa bacentre basala yango te bato ya katoliki basali be milimo mawa basalaka eloko moko eza wana yenga moko babenga yango yenga milimo mawa bazokende bazofukama baosambela bacentre siko nzambe aza likolo bacentre baza na se basalaka yenga milimo mawa bato ya katoliki bayebi yango seke baokanisa bacentre yango nalobaka likolo nzambe aza na se bacentre bazali mais ko wana mekoto na bana membre bakokanisaka bankoko na biso be bankoko bamindele bakanisaka oyoka baosantu pio soki pierre basantu na bango bakanisa bacentre na bango bazalaka na bakufa nde bakanisaka bango me nga sikoyo centre na nga liboso aza Kasavubu pwani ntango na yaki azoyebisa nga na ndoto abi kenda wana okutana na koko na nga apeso kiti donc centre na nga liboso na mboka oyo aza Kasavubu mais sikoyo bato katolike loko bakende bafuka mpo basala yango nzela kurusi bake bafandi balobi liloba nga leo so na telemi nakie na tombe ya Kasavubu nakie loba liloba ekolobaki ndoki sikoyo bango bakatolike basala ezaki ndoki te bandeko balandi tokota na moke église etali pasteur Konde liloba pasteur oyo tokomona pasteur Konde église liloba mais kuna tokomona ete pasteur Konde kotale boye alibe congolais mais tokomona na ngambo bato mosusu bazobakeno te pasteur Konde azalaki soda azalaki mopaya banda koyaya wana kotana kotunda bana membre vérité baloba alibe belolenge boni ngai nde princesse Mobutu Makumu Tatu na lobi pasteur Konde azalaki camarade ya Kabila le père bazalaki ne na zamba ti babimi ake braza abandi kosamba na bima après aluke eloko moko amise déguisé pa kota nango Kongo atie église ya liloba Konde ndenge aza naza Rwandais et puis ye mutu akotisa fidèle awa pasteur Konde amise déguisé lokwa pasteur nda fandi wana pasteur Konde oyo église liloba bato bakolataka photo na ye wana aza Rwandais aya mpenza na famille aza famille te aza Rwandais aza Rwandais mais akola na Katanga awa nengomba Kinshasa pasteur Konde aza na famille te aza famille te famille nyonso toloba azokosa aza nina mwana mwasi aza ni abotana ete pasteur Konde aza camarade ya Kabila le père nde basalaki eloko wana baoluka ndeni baokota na Kongo aye Brazzaville azaosambela na bima azwi mwasi na azalaka ne na ndako na ye
après azwi asali loko moko ami se déguiser po akota nango aza rwandais aza kofanda mingi na do azaki camarade ya Kabila le père ndenge aza wana asola na Kagame bien ne boluka ba rebelle ya sola na Kagame bien ndenge akenda ba tourner ne so sola na Kagame bien azwi pe aza pe na courage po to tikela bango mboko loko ba potaki Mobutu buzoba ya kasi biso na ba koko na Mobutu na ba population pota biso buzoba azwi pe espace ya sombi awa bia osala stade ya nini do asombela ngo ba Rwanda po ebiki ba Rwanda bazaka na il bando kati parce que Konde aza congolais aza Rwanda mais afani mingi na Tanzanie azala camarade ya Kisekedi aza soda ye penza premier rebelle asolaka na Kagame bien siko ngai nazo yebise po oyokanga pe amonanga nga na ozila ye lokwa ya mi se déguisa aya kokotsa ba nyamulenge ba kadogo awa nga kende pa na ye na ndako na ye na place aliaka na butu to na mo kenda moto na kenda lokwa ya mi se déguisa nga pe na mi se déguisa na kenda kuna ne pa na 7e nuit na place aliaka na place alala ka le place sa makambo yoso to sunga ye po Kongo mo mamonda te bana Mobutu bazoba ba Kongo Mobutu bazoba siko to omona kizoba na biso soki ye lokwa asolaka na Kagame bien asomba espace batia drapeau ya Rwanda awe pe pata journée mo banda tongo ti butunga na mona kwase bando bakolanda biso église liloba bakolanda biso bana pasteur Konde bomoni ete lolenge te na kotondola kabino wana lolenge princesse Makumu Tatu Mobutu lolenge ndenga beti bembela akoloba ete pasteur Konde alibe Rwandais wana elibe maloba ya chef Nzamba Nzamba te meto kotondola ngo toko kota vuma na se wana princesse oza kondima te pasteur Konde alibe Congo te me kombo wana Konde wana ozoma te za kombo ba congolais papa ezelo Kongo mingi ezalaka Konde intel omoninga nako uta na Congo na ke Brazzaville na pesi komo musu na fandi kuna azwi famille na koti ye penza za na photo eze pa na yake ndai pasi moki mango azwi na chapeau loko latia boko na mboka na bango za chef coutumier comment expliquer comme pasteur akendaka naza na ba image za na ozola binongo aza na photo yo simoki mbango azolobe loba ya chef coutumier lati na chapeau na chef coutumier siko bango bazoboya bokoko eza président eza nani eza musicien bakenda akamba kolukani po kuna eza bokoko po nani simoki mbango aza africain baboya kako bandokiana bandokia ba africain te mutu nyoso ndenge aza kobanda na président bango so bakenda akamba bakenda kosala nini bazwa magie batika okekamba mekasi holenge batu musu balobaki kamba ezango beliso eloko te kamba ezaka matala na bokende be kosambela eloko moko te ok bon koko ezali kuna kota bangunza bokoko ezali kuna kote ya bato atata onda tokomona kuna bato bakopakolaka bapude bakobimaka be pembe mwa motane kuna kamba eza be eloko te soki ba mindele nga na oloba ba mindele so ba mindele balobaki ke simoki mbango asala eloko te ifale bakanga ete batika epenza boti bana ya asali makambo nyonso po ngai na kolobela simoki mbango mo simoki mbango akenda ti boloko na lisala nga so tokeno na lisala na lakso ke libulo simoki mbango afandaki wana moto a prophétisa po na papa na biso Mobutu ke okoma président okosala 32 ans na pouvoir vous soko sali 30 ans luka moyo céder ngo po ba mindele ba compliquer bino eza simoki mbango ezalaki simoki mbango tango ba mindele ba moni bongo toza ba save bele ba mindele ba nika ba mo ba sava non même Branham aza mundele ayebisaki mindele be moni bino lokola nani Jésus yaki asisi mission te bobomi bo salo bino bongo sanga Branham na okufa te naza mundele me bana yebisi bino ngolo ekita na Afrique ezala ba brochia komango Branham atiko Branham yemo ko mundele alobaki ngolo ekita na Afrique to bimisa ba sava apo na ba 95 banona 4 kutu kolanda nona 5 bazwaki déjà nona 3 kolanda kutu nona 4 bazwaki koko se azai koko Mobutu bakendeki na États-Unis kuna mindele bazalaka te mais azalaki premier savant parce que koko se ngo bandeko bakoka koko se bana msu bakolanda biso koko se asala benini ya ngomba Kinshasa na époque ya Zaire toyebeki azalaki koko ya président mais bakomemake kuna mpona asala belo lengini asala beni asala eloko na Zaire te po koko se azalaki no mwa muke azalaki na radio Guado azalaki journaliste on a premier savant biso toko mi koko se ali premier savant mais savant ngopelo koko se sala toko yebango te papa omeka koko se téléphone azabe koko na bino bien lolingi omoni ye abenga nga pe atantini tilobi na koteli ye na sala nini ngomba Kinshasa sala eloko te po ndenge aza awa soki ayepa Kisekedi nde aza na awa yambe te akota kutu te akufa te akota te akuta na ye te siko osani po so ninga kuta na Kisekedi alobe eloko moko aloba akoyambe te siko place ba yamaka fo mikendela kuna peut-être mais siko premier savant toko ebate na États-Unis kuna kenda koko se premier savant pe ngomba Kinshasa na Zaire savant mais so toko ebate sala nini pona tondi ma savant wana koko se bana mambo bokola na ngai partout bisiki ezwa mibino omoni yo oyoka nga bien te tango na zo soki koko sina ba 93
na Guado na radio Guado azalaki journaliste après akomi directeur ya radio ba 94 yana ba sombi e kosome pa ba américain bazongi na États-Unis mais que journaliste yango ne ça va mais journaliste yango na ça va wana tango azalaki na zai musala ya salaki siko ki ça va ngona zai wana to kotuna bana moyo ba kolanda biso asala beni koko se pona ngai na ko boyela koko se depuis loti tongo ba koko ne bo kolanda nga ndenge bozalia na ko boyela chef nzamba nzamba nga na ebete koko se wana ezala ngage na ngai ezala ngage ya process te na koloba na nzanga akolanda ngai mama Bobi akolanda nga partout bani na ko boyela koko se na ko mona ki ça va mo tazana ngo wana bana koti na kata famille na bi na lobi aza famille na awa na époque ya Zaire te na Congo te aza savane États-Unis sala musa kuna bafuta ke kuna po basomba ekuna est-ce que oyokanga basomba ekuna na nini bana mabo bakuna kuna depuis koko na azali président ya États-Unis na ya zwa ye azonga kuna awsa musa ndenge ko se azana atango nga Kabila zalaki to China rambo azalaki wana obe Kisekedi ndenge azawana so koko saki osenga audience wana bakandaka yaka lelo yaka lobi awa na Kongo asa musa te po balinga ba paso boye pona zabe zoba ebibe makamba ko sala te kasi lokwa bino bofinga boye pona alima yete ki savane kene kuna na États-Unis la tabe bakupea minene omona yo boye bonkoko na biso omoni bino eza bino ba journaliste bozaka lisolongo ebi lisolongo koto yo olobi malamu kuno yo olobi malamu na ba congolais ba oyebisa bino te bomona ngona miso netinga omonde bato babimaki yo bazigoma bazopepa ngala otama mabele polele na lingbanda oyebi lingbanda mais kasone osala be putulu mais wana osala putulu bakomona princesse kuna ekwei nini kuna bazoba bakoko mobutu bazoba na otama mabele nanga polele na lingwanda munene polele biso tonzimina soki toza bazoba toza tala biso ebele papa biso bota pe mutu musu na olobeleza Gilwandu ye Gilwandu wana Gilwandu mwende na olobelo poko yoka nga omonanga obanda akokeba nanga po camarade nanga penza Gilwandu aza penza fa adopter ya papa na biso tango yaza 6e premier Gilwandu papa na biso adoptaka Lwando azaka camarade ya papa na Emboyo mais siko makamnyo sezo leka aza maître avocat aloba keloko te azobanga batu ye Gilwandu na koyokanga na kokiozile na mbandaka aza baza maître avocat biloko na biso kenda azolo beloko mais aza fa docteur Mobutu aza na un mot même kozwa biloko Mobutu aza nango mais azolo beloko te afandi Gilwandu na kati bino mo bana mbutu nzanga ki ateki to komona bato kuna bisiki ezwami bango kote kuna na ngambo wana ye ali moto moko ya Mobutu motete Mobutu akolisa ye mais ko to kotala kuna na ngambo wana to kende lobete bino moko bana Mobutu boyoka nezate tomone te nzanga aza okota kuna akotekaka babato akotekaka akoyibaka mais to ekolandela eza nzanga wana te ma Bobi eza nzanga ma 0041 siko kote na bino mo bolingo eza te boko bendana ka biloko boko yibaka sikoyo Gilwandu akota kuna makati bo bino bokange bendoki toko kange ndo te Gilwandu na olobela aza fa docteur Mobutu ke ndenge aza koloba ke loko mona zonga ko zongo parce que na 6e primaire azwaka polele aza fa docteur aloba ke loko te mbongo ne saka ba musicien ko benga nga te Gilwandu ko tinda nga pe mbongo te pona bike ko tindela nga su mbongo te na ndimi mais ofande no zolo beloko te nzoko za pe na droit ko zwa te loko moko munene oli bongo ni na Mobutu ozongo po za fa docteur na ye oloba ke loko te ofandi ka wana bana membre balandi ya Congo Winner Television bokete makambo eko bima wa vérité menga na ko kotaka be kati binge et surtout na ko vana mingi makambo etale église li loba ya pasteur Konde princesse lelo yo okolobete pasteur Konde alibe Rwandais Egili loba c'est que ba Rwandais ba ko uta kuna ba libeka ko sambela kuna biso pe to ko ta ba Rwandais kaka biso tu lolenge moko omoni yo ngako tuna lobaka français te na loba ngwa lingala ye azalo kwa pasteur wana za pasteur ba église loba ko sa ne musa po ba prophète baze belé na nieli loba te ba monaka ba loba makambo bien ye tango ya lokwa yo ki Kongo elengi ye dans pasteur Konde yo ki Kongo elengi akenda est kuna za ba carrière za akenda kuna ayoka Kongo elengi mwazo ngeza te pa église loba ke ba prophétiser pour na so même okolo li loba wana aza Rwanda bato fana mina na Tanzania aza camarade ya Kabila aza pe soda ndenge aza na sola na Kagame ba place asombe na sombela ngoni nga kenda epana ye nde na lobi ata ati une semaine na okenda ata tie bato so ndeni na okota to sola biso mbe pe na bimina zongi nga na kenda akuna parce bato bako tala biso balobi te mwana mwasi atondi be kindoki makasi te mwana mwasi akopumbwe toko mwana mwasi ope toko simba te dila nanu omoni bino na comprendre no te bitango akala tango chef alo bake mutu moko akita na mai te po mabeza kuna po ngaza bangando na ngana boko la bango tango na moneke bangando na ngana opesa bango biloko ba olia te na koyebisa population na peuple na ngana groupement na koyebisa ke bokita mai te poso bakiti mai ngando okanga mutu obia olia mutu
na boki mbela pona sani na moni no nazala ba koinanga na boko la ba koinanga ndena yabo ya butu naza ba koinanga ndena yabo komona nya za pemena mena na koinanga za soda na ko soko ye na butu ba kozwa yo naza ba koinanga na boko la bango nazolesa bango te na koyesa bango ke ba koinanga bazolesa bo moni koto kuna zamba na mutu akota so koto kuna ko ekange lie fo chanani chef coutumier aliaka mutu te chef coutumier amona ka makambo oyo ezoleka na mboka mais bon monde biso makambo kuna ese bandeko ba ko ndoko makuna ba pesi biso mbongo te tinga femba pesi nga makumu tatu pesi nga mbongo te na kuma na kende mais bino boleli be mbongo ndenge papa to lingi mbongo koko pona kolanda be mbongo ba député ba olia mbongo na ba ministre ba olia mbongo biso to lo batene tinga makungo na tiki bana nga na kei kuna ba maima ozoka ba maima bazakande ozobeta masasi ba osani bazoya mais kasi bino pe bosala ngo pe bopesa mbongo bazola tatiba la boko ponga makumu tatu ndena zaso na bina lati sota sabad na lati tango ba obeto dia masasi tie ko masabelo wa mobalo okima loko ba linto bongisa ba soda na biso te bakenda po bateka ka bango loko bateka bango bakota Rwanda wana bakende po bazami takala ba soda bango kuna ya Rwanda bazobongisa bango balati bango atibali ba pesa biso mbongo so chef de l'état pesa biso mbongo ndeto bongisa ba soda ba okende so pesa biso mbongo te to ko bongisa bango te mais pourquoi bino ba chef coutume bino kolinga be mosolo be mbongo eza mabela bon koko na bino tikete bo batela bon koko na biso kende te to batela bokoko mbongo bele bo pesa ba député ba olia wana biso ndenga ngaba na ngate baza université ba uti bangi ba otanga alenga na tiki bango eloko te na kei na okete ba pesa biso ba chef coutumier yo tumbongo to bongisa bato ba ke bitumba omoni koko nanga bunde tumba 80 jours na lisala na ngomba ya na ngomba na lisala koko nanga bunda tumba wana ezaki eloko te ezaki makongande ezoleka tumba 80 jours bon ape biso pe tozeli bino bamfumu ba chef coutumier boko sala eloko te église catholique pe ezwi pe moi loboko wana elobi te tosanga na boyoka nango tokomona pe moi kimia eko kotaka be ndambu tokomona kasi soki église catholique bazwaka bamaser na bango bamise déguise bango balati bakupe tosala makambo mabe bakende bakobotola goma kopesanga kanda te église catholique balati nini bamaser na bango bazalaka na kuva wana tokutanaka na bango na babwati soki bango ba église catholique babiki bango basisa bitumba oyo bakende korécupere goma bazwa basutani na bango basimba mindoki bakerécupere goma bongandi basisi esidi ya basangisi tokomona mwana mboka konie ndanga wana azali koya bato bazali koya mpona koyokana fridola mbongo alobi yango na sese balobi yango sikoyo gouvernement bino ba chef coutumier mosala na bino eza te bolingi be mbongo mosolo catholique mpe elingi mpe mbongo te elobi osangana mpona kimia kota siko gouverneur ba batie kuna ya kone nanga tie gouverneur na ye wana Goma eza mususu kasi bango ba église catholique ba kende longola gouverneur bazwa obia sango moko batie ba kumpe ko bota libanda wana batia yeti batia bango kuna ti matasi yo sambela be wa ngana sa papa ni nanga so na koti na ndako na sambe nzamba oyoka ngefuna ke pa mutu pona ko pesa pasteur to ba sango na mbongo ana zwi 10 nanga nde na inateke loko nanga 300 mibo na zwi na katele na pesi Bendoki. Nazando kite na sambela nzambe na kati ndako nanga na ke pa mutu te. Bala mambo balanda kongo wine bomone te toko ndongwana na princesse Masoleza kitoko Masoleza lokwa na bakoko nde baloba lisa bakoko Masoleza lokwa banzungulu manzungulu asia makolo esila kate Masolo na princesse esila kate lokwa manzungulu na sia makolo e ko continue ko sila te to bandaka ko sola toko solola wana toko sola vraiment princesse le bana suka na ba chef coutumier moyen moko moyen le bezale pona tozoka bino bo vandi calme bo tala bena miso kama Masoleza te yango bo na chaque groupement il faut bazwa député basa ani batia yewana siko komi net na groupement nanga ofandi moto moko uti poto oye kuna voter alo balingala ale so komi député bandi ko ba français nga kutu na groupement nanga soko yena ba français na ofana yo yango na yebise kiseke di Kabila azoki na chaque groupement apesi moto député lokwa ya lobi ke biso ba soki azoka sa ke biso ba chef coutumier totanga te toza ba voyou toza ba illettré okuta ba député nyoso ka moto azaki banda ye lokwa azaki dana caché wana kuna ba voter moto musu bazu moto musu basali ni batie ngana osungana nga bango lokwa ya boy ko pesa biso do biso ba ngaza groupement toza valeur te to ke réunion azui $200 apesi biso kandi na za bana ngebe na université alisiko bango ba ministre wana na ba député ba ozwa combien ngalo kwa na za groupe mais faut po na za mutema bien faut salaire groupe mais ko za salaire monde mona ministre salaire chef du groupe mais faut ko kana salaire ministre lolenge boni e ko kana bongo moni ba maimai wana ba bongisaka ba maimai za penzo zo bete masasa zo sani azo ya tia botolo munduku po ba bongisaka bango soke zangai to bon basoda na biso ba bongisa basoda te ba basoda mitakala ba ke buta bituma yango ba osila ba ocha bana na biscade bazola se bango biloko bokoko te lokwa ya zozwa biso ba chef coutumier to ça il faut ko bunda na moi ko bunda pe na butu wala ti bokoko to za wana to za ba soneti nga
na ya penza Kinshasa naza ba soda na nga moi po naza ba général belo na soda bango la police na FARDC ndenge mabete naza pe na ba soda na nga butu ke na lali oyo koloka ngo kuti bango baza porte na nga na okota te wana bibembe bakuta pe ba soda nga na somba bango ba okuta pe soda na uti cimetière okute na porte na libe na ndoki process kindoki ezali be ko renier pa na yo eza makambo ko renier te so na za groupement na bisibino na za ndokte ki na kosi eza kindoki olia bakute za ndoki oyeba makambo nga za ba soda te boso so soda na nga lali na butu garde na nga lali siko nanda akengela nga naza ba soda moi naza pe ba soda butu nga za bango so ba chef musu baza bango te me nga naza ba soda na nga moi na ya butu et pour premier centre na nga eza Kasavu ba sange loko te po Mobutu asala ka remise na Kasavu bango bo ayebise ki na opeso mbongo osala propagande nani Kasavu nda pesa kaye siko ba mona kuna Mobutu pe meka pe ko nyonga Kasavu boso anyongi eza bongo ti mais ye mutu ayebisaka pe basala contrat na bango bo ale siko lokwa bango bato akatuli bakende kongumba ma to milimo maso bakutinga na fandi na oloba liloba pona okende na tombi ya Kasavu pona yebi Kinshasa te na oluka na okenda ale siko pona bana so likambo lekenga na kiku na ta 3 jours na fandi wana wasiko balwa kindoki nga kutu na sepela mutu nga tinda mutu ta yanga mo pona osunga bango. Merci bana membre toko monete manaka na biso ekomi na suka etaki ya kote na yo pona lelo ete bitumba esila kuna na este kimie kota basoda na biso pe batambola pe malamu okoloba nini pona bana mboko oyo bali kolanda biso etaki ya chef coutumier princesse moto te akomona matrata ezali na mboka nga na kolinga te po bandeko nanga o bazana este o bazana Rwanda kutu te o bazana ba Rwanda mususu kutu ba Congolais mususu bazana Rwanda bandeko nanga so bazana est bazana Goma na kolinga makile tanga te pona bitumba wane sila omoni Mobutu ndazana zana motolo kwa pasteur o bazobenge pasteur Nzambe malamu unani dina bala azaki Mobutu akoyenga botia ye alobe loba moko asani na yoki poso so dina bala lobe Mobutu akomona makambo esalema azaki nganga dina bala Mobutu pe ndoki dina bala bendoki Mobutu dina bala azaki ndoki dina bala azaki prophète wazo prophétiser pona solo mais Kisekedi akomosaka na batu azwa tante toza na réunion asali biso réunion azuba $200 so $500 pesi biso azwa ta ya osola na mutu moko et puis bayeba ke moni ndoki ya mwasi eza makasi yango papa na bando baliputa vert ngabi tumba na ko sisa mpo na ko kepe pa nanga to sololi na ye po nyonso ne za Kisekedi nda luki so makambo oyo toke to sololi na ye to luki ndenga ko négocier po to boye makile tanga soki alinga kite azwa ki ba asaki ba contrat lo kuta poani po makambo nyonso tuti nanga sika ali boma te Kisekedi nda luki yango donc yo seke yo okotala ngamo nanga nazala ngapa nanga te za lokwa papa nga za chef coutumier na bipesa ngo bia $10,000 na peso nini mai nanga opesinga na pesi yote na bimanani so na tomboki na ozama be aza mutu moto luka to sola na po makile tanga esila kotanga ngai ba pesa biso mbongo ba pesa chef coutumier so tumbongo to solola to ba bitumbane ko sila to yebi ndeni to sola pe to yebi ndeni to sala ba pesa biso mbongo za to kere ba pesa so ba $100 ba $200 la te azwa ta ko sola na biso pesa nga mbongo so apesi nga mbongo na okita Goma ana et puis so na kiti Goma na soki bitumbe continuer pendant un mois bakata nga kingo mais siko princesse bandeko bakolanda biso to komona réaction ya bakonzi ya mboka te bavandi calme makambo ndongwana kiawa to komona ete kuna este bayibi to bana kotala ba TikTok bakati yango to ye kotala lisusu be tomoni TikTok ezongi to ye kotala tomoni makambo kaka eke kaka boye o te négociation ki kato baye okoloba nini pona to komona lisusu bakonzi ya mboka bakoloba te bakangi binoko bato bele bakoloba te bavandi calme kimie koti ou bien koti te kimeza te makila nde zabo eza kotanga ndenge tozada na Goma soko mikisangani soko mina mboka na ngali sala abu pia mengala za posa ke Rwanda kota wate Kisekedi azwa pe atan ko lukanga ko mona ngakende pa mama ne marti aboya ko mona ngapwani akasina yako senge mbongo ngaza manjati te so akena groupement nga so na sepeli na kozwa penze loko na pesi tomboli bokonzi na ye loko aboya afanda na ye me alukata lukanga po ngaza mwasi nga penza na za mwasi puis papa na biso azaka penza kati makila ne pa nga to sala pacte na papa na nga to mela na pe makila kindoki te makila penza musapi ya melinga pe na melia ye mais wana za bondoki princesse yozo boya otango olata médaille moko ya magie au mona normal mais songa ko to mena papa na mabutu makila yozo boya naza na pouvoir ba noko na biso naza pouvoir ya bato ebele po président wana ya nini ya Tanzanie to umela ki na gwadwe pananga tinenga zongi ngana ebi Tanzanie bien bo wana nde na koyeba ngote
pona la bango ki nazala mo po président Tanzanie so na ki na posa obota na mbe na bota na mwana ndenge azana oyokanga afanda ke pana ngana gwado alinga ope boso alinga za na chope beli toy apeso beli pope na butu nazaka na bien ayo pozo ti papa je t'aime batika kwa mbruye batu baluka makila batu etanga te ye Kisekedi oyokanga po amona ngazwa tanso na chef coutumier moko to bongisa basoda na biso puto lo bongisa kimia ezala so ya boye ko sola na biso nga betele maboko mais Mobutu azalaka nde koyoka ba chef coutumier même Kabila azali koyoka biso ba po Kisekedi nde azala néglige biso okoki osengo audience ti olembi osola na ete mais soki ministre moko to député moko bazwi na basoda simane baotama na bango nga kozanga basoda to bapolisier ngawa bino le grand bokatier chef Nzamba Nzamba wana ete na pesi ete mbote mingi na bino nyonso bokolanda biso partout monde atie bisiki ezwami bino na pesi ete merci na baye nyonso to bolandaki ete mpe bolingaka be chef Nzamba Nzamba na pesi merci na bino mingi na pesi ete merci na baye balandi ete bana bankoko bakolanda biso ye moko 02 panique ali wana akotala matalatala arka maître mokonzi ya makofi ali wana akotala tala kaka famille kosi bana bankoko na bosani te bazali bana pe atata onda tozali na pe tobeta kama masolo lolenge ndenge sengeli na pesi ete merci na bino nyonso tu bana membre kimia na mabota na bino nde tokutani be mbala sima bye bye. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV.